Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Réunion d'évaluation entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na quelques bakonzi oyo ya sécurité bazali ko gérer état de siège pour na koyeba ndenge nini musala ezali ko kende avant que basala prorogation mususu oyo ezali 8e fois et sengali koyeba peli susu Martin Fayulu a confirmé marche ya lamuka oyo ezalaki prévu esalema lobby le 15 septembre 2021 na République démocratique du Congo mobimba ya kokamo ezali ke bandeko ya PPRD bandimi ko soutenir yepe bakozala na kati ya marche wana pe ko boya politisation ya seni population congolaise pe na ngambu na bango ba réagir ndenge nini libala kitoko e bandiko monana entre FCC na bandeko ya lamuka po ete bandimi ko travailler ensemble pour na ko marcher pour na intérêt ya mboka wana ezali quelques sujets oyo to ko développer na édition ya mokolelo KNB News ya mardi 13 septembre 2021 où nous avons plaisir ya ko présenter bino pe na souhaiter bino bolandi malamu. Kaka ne na bana bandela édition oyo réunion d'évaluation ya état de siège président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asola kina bakonzi ya sécurité oyo bazali ko gérer état de siège na des provinces oyo ya République démocratique du Congo pe bakonzi mususu ya gouvernement central bolanda reportage oyo ya Naomi Mpila. Ba responsable politico-administratif pe ba militaire ya mboka na biso bazalaki réunis autour ya garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokolo ya lobi lundi na pokwa le 13 septembre 2021 na cité ya Union africaine ezalaki masolo oyo ezaki bango à peu près 2 heures du temps mobimba. Réunion oyo ezalaki mingi accès sur évaluation ya état de siège oyo ezalaki décrété na ba province ya Ituri pe ya Nord Kivu. Ba nouvelle orientation stricte et pesamaki pour na kosilisa insécurité na partie est ya République démocratique du Congo pe mokonzi mboka yemoko nde apesaki yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kolandela de près situation yango déterminé président de la République alingi kozongisa kimia na partie est ya mboka na ye face na ba caméra ba responsable politico-administratif pe militaire na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo basalaki évaluation ya état de siège na Ituri pe na Nord Kivu. Na rôle na ye ya garant de la nation, président a évalué personnellement na ba moindre détail chaque étape ya application ya disposition na ye. Durant plus de 2 heures, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé en revue les résultats de l'opération militaire d'une part, paye à logistique sur le terrain pe côté na yango. Nakobima na réunion yango, Patrick Kemouya Yakatembo, ministre de la communication pe média, a déclaré boye. Après makelele nyonso oyo salemaki suite ya ba surcoût ya approvisionnement ya armée président de la République alingi lisusu te koyoka masolo yango pe ba disposition ezwami na sens wana yango ezali ko justifier même présence ya ba ministre ya budget pe ya finance na masolo oyo nakondimela Patrick Muyaya bazalaki associé pour que nyonso etiama na disposition ya armée na front pour na ko ramener kimia pe sécurité na partie oyo ya mboka na biso. Gouvernement ya République démocratique du Congo azali ko rassurer état de siège ezali ko mema déjà bambuma malamu pe suivi scrupuleux pe ya rigueur pour na atteindre objectif final ezali oyo ya retour définitif ya kimia na partie est ya mboka. État de siège elingi ko mema ba solution na ba problème oyo ewumeli depuis plus de 25 ans. Tolasaki yango kala mingi te pe tozali na 8e prorogation na yango. To constater que to sali ba avancer ebele pe tozali ko continuer autour ya ba réunion ndeti oyo toti ko sala mokolo ya lelo pona ko sala évaluation na ndenge ekoki pe na moment oyo ekoki ndenge atalisaki porte-parole ya gouvernement. Lisusu aiko bakisa par ailleurs que gouvernement alingi kozwa ba précaution nyonso oyo sengeli pe ba décision nyonso oyo ezali ko s'imposer pona ko mema kimia ya solo pe une bonne fois pour toutes na partie est ya mboka na biso.
Gouverneur militaire, il y a deux provinces où ils allaient en état de siège, bango pe bazala qui présent na réunion de sécurité oyo. Nouvelle instruction et pesami na commandant suprême ya ba forces armées ya République démocratique du Congo pe à la police nationale congolaise oyo esengeli ko accélérer ba opération sur terrain pour na kosilisa définitivement insécurité na partie est ya République démocratique du Congo, Kinshasa et l'équipe partout. Alors que Bakonzi Topé, gouverneur de la ville de Kinshasa, a boy marche au ya lobby à le 15 ya bandeko ya lamuko a proposé bango date ya le 17 kasi bango balobi tintin bango lobby bazali nanzela et longo na bandeko ya PPRD oyo bandimi ko tcha bango poa bolanda ba détail awa na Naomi Pila. Coalition Lamuka na regroupement politique Nojek Bengami qui organisé marche pacifique na bango vendredi 17 septembre au lieu ya mercredi 15 septembre ndenge zalaki initialement prévu. Selon le secrétaire général ya parti politique Nouvelle Élan o la pesi information yango proposition yango ezali ko découler na réunion o esalemaki na soirée ya lundi 13 septembre, dans hôtel de ville à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Gentini Ngobilambaka, il a pensé qu'il y a raison, il a essayé que marche wana et ça a organisé les 15 T. Selon Gentini Ngobila a avancé qu'il y a trois principales raisons pour nous soutenir la proposition rentrée parlementaire. L'information selon laquelle Zali Nabato Bazali ko projeté ko incendier babis transcope les sous ko s'en prendre dans l'édifice officiel les sous question ya COVID-19 ba cadre ya lamuka pe bande ko noje ko balingi pe ko participer na marche wana ba sengami ko reporter marche na bango ona ko éviter ba incident na kati ya ville province ya Kinshasa ndenge autorité de la ville a lobela kiango na ngambo union sacrée o pe ba projecter qui marche na bango pour ko soutenir ba institution bango bandimi ko reporter marche na bango pe ba souhaiter ko organiser yango le 21 septembre prochain bango bayoki mibeko ya bakonzi kasi na ngambo ya lamuka Martin Fayulu Madidi a confirmé toujours tenue ya marche na bango mercredi 15 septembre en dépit interdiction autorité de la ville manifestation yango ezali ko viser selon bango dépolitisation ya CENI pe à travers vidéo moko ils allaient déjà circuler là-bas réseaux sociaux. Martin Fayulu, le président, est décidé à Bengisi, Congolais et Belé, Babimana, Babalabala, la ville, province à Kinshasa, peine à la ville, Moussou, Yambo, Canabiso. Pour na côté le mela o bango basali ko benga politisation ya CENI marche ya mercredi 15 septembre 2021 au ko salema la ville province à Kinshasa et ko salema conformément à l'article 26 ya constitution ya République démocratique du Congo ndenge leader ya lamuka Martin Fayulu la lobaki yango na boye a invité population congolaise nyonso babima na balabala pona koloba non na CENI politisé pe non na glissement na 2023 non na fraude électorale pe non na dictature. Pe bango baloba oui na ba réforme institutionnelle consensuelle. Na boy a invité police à encadrer marche pacifique na bango pe à assurer sécurité ya ba personne pe ba bien na bango mercredi oyo esengeli bango no so baza na balabala. Kasi gouverneur ya ville province Kinshasa a pekisa ki marche oyo pe azali ko continuer koloba ke journée à le 15 septembre ezali rentrée parlementaire esengeli ba leader oyo ba préparer ba marche na bango yo kapé ba reporter ba marche wana pona ko batela kimia na kati ya ville province ya Kinshasa donc lobby ligne ko salema moto ayebina noté kasi marche wana ba leader ya lamuka ba telemi ko ba kaka et ko salema qui vivra verra Kinshasa et l'équipe partout. Population congolaise a réagi ndenge bandeko ya PPRD balobi bako sangana ba oya lamuka pona ko marcher pona mokolo ya lobby alors que lobby bazalaki binemi géré et kamusi batu kasi pona intérêt ya mboka bandimi ko sangana pe ko bunda ensemble population congolaise ba réagir na micro ya Hervé Zaka mpona ngai na moni marche eza mabete marche eza mabete mabende ko sala makamwa mabe ko buka biloko ya batu ko yiba ko boma batu wana eza mabete mais soki marche eza nango pacifique eza na problème te entrée parlementaire po ba député ba monate motion wana ekende mbala moko directement na nani po bazwa ngo solution po ba monite
entrée parlementaire allez bango pe basali yango po nakolakisa badepute te ya quelque chose qui ne va pas comme gouverneur aboyi balingaki bakende kaka na négociation na gouverneur apesa bango ata date mosusu ya kosala marche po wana ndenge baboyi bango bakosala na makasi ekokoma sikoyo violence na bapolisier bagaz banani baindividu bainnocent bakokufa omoni mabe nango wana mais soki gouverneur a autorisé eza na problème te wana sikoyo bazali nde toloba ndenge nini yani baza sikoyo kobaikote état de droit gouverneur il faut apesa bango ouverture ya likanisi ya bango baluka ke bankadre bango mobulu ezala te un point sur ke aboya ndenge aboyi wana bongo sikoyo etango oyo toza koluka tokosoutenir yango ndenge nini tokosavanse nango ndenge nini normalement mpo badepute wana basala bien basalaka kuna ya mpo na biso peuple mais il faut baluka nanu ke bon soki bazalisi mokolo ya lobi baremportant mpo na le second jour mokolo elandisi ekosala nini parce que ce sont des peuples nde moto azali nde kopesa mpo bango kuna bali wi baza kovote mais peuple nde moto azali sikoyo koasime nyonso tu mpo ye nde moto aloba oui ou non eza na démocratie mabe eza te fcc na lamuka kala nyonso toyebi ke bazalaka bato moko te lelo ya sika eza nini fcc wana basangana basala marche bon après bango mpe biso mpe tokokota mpe na nzela eza nango pete bango bakota moto akobangisa moninga mais basala marche na ndenge baolobela wana te basala ne marche na bango ezala pacifique oyebi ke na poto bazwi okokende ofunda mutu mais tant que moto asali nano infraction te mekoki ofunda mutu omoni esika flou ezali boke oyo tokei na cpi tokei kotisa mikanda ezala vrai ezala faux oyo tokei kofunda mais bokofunda mutu sans infraction c'est ça entre parenthèses marche epekisami te na constitution na biso baza na droit kosala yango basala yango mais basala yango mpenza en ordre élection soki ezali mabe bacontestation omoni ata babiloko ya bamarche oyo mbongo elingaka makelele te mbongo développement pays elingaka makelele te marche lelo marche elobi marche lelo voire même bainvestisseur bakoya te efosiko toluka totya na se tosolola président félix amona elo nini ezosimba te abenga bana mai bavanda basolola baoccidato wana oyo ozomona basalelaka intérêt propre na bango bakolinga jamais ke no bakongolais bavanda basolola mpo na intérêt ya mboka bakotyaka na erreur oboye mpo biso totikalaka nde toza boye ndeko félix président félix zonga na raison oza mwana congo oza mwana mboka kolanda bamindele te biloko wana to bayosala eza fo benga bandeko na yo bafayulu bamuzitu bambemba bamoise bakabila tu bovanda botrouve solution mpona mboka tosauve mboka oyo lumumba atikela biso lumumba akufa mpona mboka tosauve mboka totika ba un tribal baboyeboye lamuka alobi ntango bosala marche tokobima na nzela kofinga mutu te un tribal te marche eza mabe te mais bakambi oyo bakambaka bagouverneur ayebisi bandeko ya lamuka bapusa marche na bango lobi eza le 15 jours rentrée parlementaire ekozala alobisi bango mabe te tata mokonzi ya ekolo félix antoine tshisekedi aza maître ya démocratie akoki kobloke bandeko basala marche te me bayoka oyo gouverneur alobi tout étendu ya république bapukisa marche ata bale 17 bale 18 moto akoboya bango aza te mais soki bango baapike na leta bakokutana mpe na la police na nzela la police aza wana mpona kobatela biso bato na babien na biso toboyi te papa na biso martin fayulu akitisa motema ayoka oyo ndenge bakambi baza kokamba ekolo lelo nde bazokende na ye toboyi te eza droit na ye ndenge constitution elobi moto amoni kongola amoni clair te aza na droit ya komarche azikitisa motema ayoka oyo bagouverneur alobi na bakambi ekolo balobi apusa marche po ete rentrée parlementaire eza mokolo alobi le 15 soki bango basali fox la police mpe aza wana mpona
zongisa mutu na nzela. Ba rebelle ADF babomi sous 3 personnes na Beni na village Bachu et Sikawapi état de siège ezali kasi batu bazali ko continuer ko kufa ezali ko pesa participer ma wa ba kondibo chama ele po makambo ya boye esila na 8e prorogation oyo ya état de siège. Bolanda reportage oyo. Ba rebelle allié de démocratique force ya ADF babomi 3 personnes lors ya attaque moko o ezalaki mené na agglomération ya Kiakolwa pembeni ya Mutindiro na chefferie ya Bachu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Et Salemaki mokolo ya lobi lundi 13 septembre 2021. Information oyo ezalaki rapporté na presse locale na nzela ya député provincial Saïdi Balikwisha. Oazali ko révéler tout de même que nouvelle incursion oyo ya ba rebelle et occasionné déplacement ya ba habitants ya 5 villages mokoka. Pe azali ko rassurer que armée azali déjà déployé na région wana. Bilan oyo ezali provisoire ezali ko sala état ya 3 corps oyo to retrouver. Ezali pe lisusu na moko ya ba blessé grave oyo batindi déjà na structure moko sanitaire. Na oyo nazali ko solola na bino tozali sikoyo na kati ya ko assister na déploiement ya ba militaire mais au même moment population azali ko vider ba village ya Mokungwe, Kilau, Mutindiro voire même Vulambo isonga suite kaka na kobanga. Tolingi ke ba députés nationaux na niveau ya Kinshasa ba saisir gouvernement na loi moko oyo ezali ko senga ce que tous à la autoriser ya ko appliquer article 63 ou ezali ko pesa droit na congolais nyonso ya ko utiliser légitime défense ou alors ko empêcher toutes sortes ya menace oyo République démocratique du Congo akoyi ko za la victime na yango ndenge a déclaré qui attaque oyo ezali première te na chefferie ya Bachu depuis instauration ya état de siège na Meleki na Nord Kivu pe na Ituri. Le 20 août eleki ba ADF oyo babomaki 9 civils na village Isale Katanda. Yango esalaki lisusu ke eseme terrain na partie oyo périphérique ya ville commerciale ya Butembo. To banza ke réunion ya sécurité oyo mokonzi ya mboka autaki ko sala na ba service nyonso ya sécurité. Deux gouverneurs oyo bazali ko gérer des provinces oyo en état de siège et quand même ba fruit na yango poete ba bêtise oyo et si la une fois pour toutes Kinshasa et l'équipe partout. Le Sénat se réforme ezali projet oyo président ya chambre haute mwana mboka Modeste Bati Lukobo a présenté le liboso ya ba pandisango pona kotalisa bango ba réforme nini oyo esengeli sala na Sénat pona bolamu ya peuple congolais. Bolanda reportage oyo proposé na Naomi Pila. Président ya Sénat ya RDC Modeste Bati a présenté mardi 14 septembre ya lelo au cours ya conférence de presse liboso ba pandisango nouveau projet oye intitulé le Sénat se réforme. Yango ezali programme o ezali ko viser notamment ko rapprocher chambre haute ya parlement pe l'Assemblée provinciale wapi ezali bongo émanation na yango. Na kondimela maloba ya Modeste Bati, Sénat eko se réformer na cette proposition o ya PES ko intégrer conférence de gouverneurs de co-instaurer congrès Sénat province 3, co-tenir 15e de province na Sénat 4, co-déployer nouvelle stratégie à communication 5, co-relever ba défi numérique na Sénat 6, redynamiser ba diplomate parlementaire ya Sénat. Bali sous côté en place ba œuvre sociale mécénat scientifique ya Sénat. Réforme yango elobaki président ya Sénat Modeste Bati. Et ezali bongo s'inscrire na cadre ya vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. O yazali selon président ya Sénat chance irremplaçable pour na sortir RDC na ba difficulté o yazali ko traverser mokolo ya lelo. Okola o etali bongo sécurité sanitaire pe koluka kotombola économie nationale ya mboka na biso social pe politique. Noter que le Sénat et ses réformes programme Oyo et bénéficier d'un appui financier et un programme des Nations Unies pour le développement na axe nango 4 P7 ba axe clé ndenge président ya chambre de sages ya mboka na biso Modeste Bati Lukobo atalisaki liboso ya pandisango. Kinshasa et l'équipe partout. Kaye ya OP stylo Simba ezali bongo ba produit ya Beltesco oyo ezali déjà wana pona kosunga bana na bino surtout que rentrée scolaire et komi pembeni sunga bana na yo sombela bango biloko ya qualité supérieure pour lobby ou les liabilités.
toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 48 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 24 feuilles quadrilignés tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pe na ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina ba cahier cartonné ya ba joueur kitoko oyo bana balingaka ko bosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Toujours tozali wana pona servir bino kindoki politique moko ya émission oyo ezalaka na chaîne na biso YouTube KNB News pona ko permettre na bino bo comprendre ndenge ni l'actualité ezali ko lekala mboka na biso po kuna nde tosaka analyse pe ba critique ya nyonso oyo ezali ko salema na mboka na biso surtout côté politique ezali bongo émission oyo ezalaka présenter na mona mboka Naomi Mpila bo sala te bo s'abonner ebele po bo rater bilenga ngeli ndeli. Oui, bah moi on a danger, peut-être que va nous glisser, yang bazolo baké ba moi ma camion ce sur a soulever problème naé. Il faut faire na bosso les amboka parce que quand on a tellement pendate, notre adopter des communs encore te marché ni Tolanda. Alors ce moi c'est nous net c'est qu'on a constaté. Dans la réunion sacrée, mais on a constaté que fayu lui wana ba rejoindre na PPRD na FCC. Ce qu'on a dit de part et d'autre, les protestants et les catholiques, ils ont appelé les singotels makambezo kendi. Aujourd'hui, il y a une part, moi, masse, moi, ya batu, ils ont moi mingi. Ils ont poussé à la gambo position. Ils ont poussé à la moi mingi. Alors, biso toko bataka, biso kanyo sakine, tous en a raison, tous en a raison, tous en a raison. Bolinga te zara bongo, ils ont malamute. Donc, ma pona bola moyamboka, na kusengela ba yo kapé bango moi muke. Ce qui est format nini pona nini ba yo quand même bango. Est-ce que le dialogue est envisagé na tango? Est-ce que c'est important? Tout le monde dialogue n'est mi bisu na mo ba retard rebelle ko kene ko vendre et puis partage des gâteaux apparemment to ozunga ka histoire moko. Mais na moni malheureusement aux bongo dialogue salema. Mais na zonge ce sont les choses qui sont aux ala raboza pour peuple ndalingango. Ce peuple a boya tilemba to ba ko sala makambo. Peuple a sala a truc a tilemba bi que plus question. So bo sola tous les alambala souka bo sola prochainement au sali boye to biso peuple to sa peuple mon bazaka na moi le peuple na biso to ba bi ko définir peuple congolais. Et ça c'est qui est mal. Peuple wazani na nzala avant na ye ana ba bouteillage occupé ma politique te apparemment. Bon, c'est ça malheureusement et pourtant bato ya pesa bango pouvoir ba on bazaka décider bazaka mission pour aboncer la nzela atile kisi na hôpital ya sala bout mais yo ozo banzalo ko marché to ko ça monter na pression te mais pas sinon ko continuer il faut un moment s'arrêter pour dire non monsieur natinda ki okuna na futa ko bien les politiciens sont bien payés les politiciens congolais ba ko bater les lots ce qu'ils font à la population c'est de la méchanceté ils sont très bien payés maman tout temps moi na mokila mboka to na ministre mboka mso mona ministre congolais il y a pas de mesure il y a congolais ça largement musika na un traitement. Mais quand on va produire, misala bien, mais avec tout ce qu'ils ont comme bongo, au contraire, on va appauvrir le peuple. Le peuple faut tellement mal, mais moi je te donne de l'argent, moi je te loge.
te donne du carburant. Moi, si je suis ça va voyager dans business class. Ma camion, sinon, peut être bien pour s'engager, résultat bien. Mais ça, la honte, pourquoi? Le peuple faut tellement. Tant que le peuple a tellement, ça a 500 000 dialogues et ça bongo. bato mingi bazala na comportement ata moni ndeko azali kobela abetie mo matolo ndeka ezalaka sombelanga mwa kistel akopesa te ata azalaki na mbongo ngume toujours même kola kokufa okomona ye muta liboso akofandisa bato na terrasse tala masanga ebele babeti teni kitoko manete ya mwindu kasi tango muta azali kosenga mbongo ata ya kinini oyo maboko makasi ezali reportage oyo topropose bino mokolo ya lelo bakinoa bareagir na micro ya Peggy Ilunga pe Merveille Mobende. Bayeba kamuninga malamu na tango apasi donc na tango apasi nde okoyeba mutu oyo alingaka yo te pe oyo alingaka yo sincèrement pe sans intérêt bato mosusu akozala na yo bien kaka soki aliaka na ndako na yo okabelaka ye ofutelaka ye bafrise académique to pe scolaire ofandisaka ye na ndako na yo bref po oza na baposibilité nde azolakisa yo ki alingaka yo kasi kosana kaka kozala nango te to pe lakisa ye ki oza susu na eloko te nde okomona vrai face na ye ya pasi pe akokama oyo tozolobia na sujet na biso ya lelo eza ke bato mosusu bakabaka mpona prestige donc azokaba mpona buzz po bato bamona ye ke ye nde asali don wana to ye nde moto aorganize événement wana okomona bapesi moto nouvelle ya moto azobela po bamoni ke ye nde aza na possibilité kasi abeti yango kara me soki moto wana akufi okomona ye ayembango mpona kokunda surtout ke matanga na mboka na biso ekoma lokola kermesse matanga ekoma place bato bayaka bien sapé pe kosala ba prestige inutile yango biso magazine KNB News to tulaki na population congolaise soki comportement ya bato oyo ba contribuaka kaka na matanga pe baboyaka kosunga bato soki baza malade ezalaka malamu comportement neza mabeta mtakufa kosunga ndiko na bineza tekake boyoke zonga kufi boye mbango bambongo mususu bamuso baza mabongo akisi balingate zondo na bango zo bia fo basunga bayosunga ka tongo okufa wana mayemba mabongo na bango babena bayokuna bibeni conseil no pesa bango batika système tongo ndeko nozo bia fo kosunga izataka keso ka kufi akufi oyeba de passer te bo selve tongo azaki viva ba ke mutu kingali mutasunga ngai asombele nga kisi asombele nga abimisi nga hôpital bino mozo bozele tia kokufa po boyo sa makambo est-ce oyeba ondeni bawela ka mutu ezobela Bien gazobela bino bokipe yete ega kufi aokene kaka na nini makambo mabe bato nga nazaki kobela basali saki ngate menga siko na kufi bakomi koluka bilamba baza batu te ezaki toko te makama bongo bo changer la plupart ya bato balinga ko juste ko se faire voir na matanga tango muta kufi mais au mona muto ane loko ebomi eta musoso mona za mbongo mo mokie ta musope ozaki nango na poche mais opesi ete bon notre part pezalaka mututa ngo senga ombongo okozosa na ngo mais eza ba mekato musu faut utiliser pour bimisa yango mais tant mutu ana kufi oko se préparer pour bimisa mbongo wana bimisa ngo dikote mais na bato oyo nga na o conseiller que soki oza na mbongo et que moninga omoni moninga na problème soki oza nango kaka mutema te pesa ye asombakisi oza la malamu soki oza nango te kozela kufa te eza mabe kozela kufa te soki oza nango ele pesa mboka na biso ekomi na mambo ebele ba source ya ba finance ba tebele tozo maîtriser ngo vraiment difficilement ozo mona mutu muso akoti ba contrat na ye ba ebise ke mbongo na yo okosunga mutu te mbongo na yo okopesa mutu te alia kaka ebembe parce que ebembe moye ezongela yo ezati donc mutu na mutu na ba façon azola ka mbongo na ye mais ngai vraiment naza contre idée wana ya ozana moni mutu na pasi ozeleka akufa pona oleka o mekana kosunga ye vraiment naza contre idée wana bato bongo baluaka elongi ya nzambe po Nzambe apesi so motema ya osungana et puis tant to na kata famille na kata famille moko to mibale basali effort babimi bapesi fierté à famille na biso dans l'olende la famille na biso eza na baliswa bato wana moko to mibale ça dit bango na tango alikambo to yebi ke ba osunga biso alors pona bato bongo baza motema ya kosunga lokola moto asungaki moto akoyaki na nzela na Jericho baza na motema ya lokola bato wana zo comprendre nde loko wana kopesa bango lokola conseil biloko wana tozomona ngo mingi na ba famille na ba quartier na bandeko d'autres part toyebi te misusu mona aza na mbongo na ya kisi bapekisa ya kokosalisa famille te mais soki mutu akufi akokunda mais mosusu eza nango kaka mauvaise foi
kozalaka motema mabe mpo mutu oyo na vie azangaka aza te biso tu tozangaka me eza ye mosusu ozangi me oyebi ke na otiela ata mwa mutu mo boye motema ke soki okei nayebi ke epa na ye erate te ezala me tokóma omona na kongo lelo mwana moto aye mpe boye aza nde na mbongo mayebi so ke aza nango te mutu mosusu okende mpe boye aza nango te ayebi so mpe verité aza nango te donc ekóma nango kaka mosusu eza bambongo ya kisi mosusu eza nango kaka bamauvaise foi. Aide eza action ya koapporter soutien na moninga physiquement, verbalement, financièrement to mpe na bamanière mosusu kasi yango ezalaka malamu ke moto yango ozosalela malamu azala na possibilité mpe na force ya komona ke oasistaki ye na ntango ya pasi, c'est-à-dire ntango aza nano na pema na bomoi amona ke osungaki ye mpo azwa mpe ntan ya kopesa yo merci oyo ekopambola yo osungi ete na malade kasi yo wana ozoya ntango akufi mpo ozwa bopsek en charge mpe osala batapage na yo kobosana te ke nzambe azalaka juste akopesa bozwi wana na bato bazalaka na motema kosunga baninga. Kinshasa eleki partout. Tokosilisa édition oyo na dossier sport esengeli boyeba ke côté ya Linafoot championnat national ya football oyo ya Kinshasa ezali kobanda mokolo ya lobi mercredi 15 septembre 2021 pe esengeli boyeba ke na programme ba match oyo ezali prévu ezali bongo tout puissant Mazembe contre Simba pe Lubumbashi Sport akosaffronter na Sanga Balende pe côté mususu deuxième pays akokutana na Blessing ya Kolwezi tokozongela binongo avec force détail na ba édition na biso ya mikolo ezali koya. Merci pour la fidélité et confiance oyo bozali kolemba te kopesa na KNB News, première chaîne d'information en continu na lingala édition oyo et kumbamaki na merveille mobende seconde na Naomi Pila toujours na coordination ya Grand Lion ya communication rédaction ba warrior ezali ko sala musala kitoko. Merci pe na Hervé Zaka oyo azalaki na sima ya caméra oyo pe mopanzi boy double poumon na régie tozali bongo na papa Timothée Kayembe tozali ko continuer ko sala musala rédaction ba warrior toujours du kolobo pe sa confiance boko za la décider tout côté na mikolo ezali koya en attendant Kinshasa et l'équipe partout Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino